de martyrs et comme un stade à Liwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyrs. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia batu. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Hello kubuzo bosa nao. Jijima ya soka. Basangani na stade de martyrs. Ona kobo mabai. Mawao. Ona kobo mabafamia batu. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Bonjour. Voilà, nous voici encore. Toye lisusu to solola. Ndego kotiwana vanda kaka pesa biso ditoi. Vanda yoka biso. To partager moi sujet oyo. Toujours à travers Kanga Dadi. Là, j'invite tout le monde. Ceux qui nous ont abonnés, ne bisote, abonne-toi. Pour vidéo, yo fait comme là yo. Voilà. Tout ça, moi 2 jours, tout mon anité. Tout ça là qui absent. Tout ça qui libanda. Tout ça qui moi libanda. Moussa le bien quelque part. Et là, nous sommes de retour. Donc, je précise, Nabatunyo so o balandaka biso que ba voice o etozana yango, so rotinda voice na yo, quand c'était que voice on les a négligé. Donc, voice on les a bien protégé, bien conservé. To bimisa yango fur et à mesure donc malembe ndé to bimisa biloko tellement toza blo au moins belé donc c'est-à-dire ba tumiso soupé baza ko senga biso to banda ko sala ba direct. Na yebité bolobinini Bolobini, Soki, Bopesi et permission de Bino. En tout cas, on le sait direct. Mais direct, on le sait vraiment tous les jours. Parce que nous avons un béné où tu as appelé ça là. Donc, les temps où tu as bondi ça parce que quand tu as dit faut jouer moi ici ka. Les amours ici ka na yango moko. Les temps où tu as appelé moi ici ka moko ya bien. Toujours c'est la gaka. Surtout ici ka moko ya bien pour la Kangadadi. En tout cas, Bobanda Kozoa, vraiment, émission en bonne et due forme. Et puis, dans le temps, ça peut dire chaque jour. Voilà. Donc là, j'invite à tout le monde de partager l'émission. Ceux que Koti, partagez. Moi, partage, ça bien. Et puis, commentaire. À chaque fois, Moutunios, osa bienvenue. Sur le niveau sala, commentaire, sur le niveau sala. Sala na yo, mais yo moko yeba, oza le bienvenu, la bienvenue. Donc sala commentaire no so yo linko sala na yo, mais biso toza kokende kaka. Alors, précision mususu ezali nini? Kanga Dadi oyo boza komona, ezana besoin ya 10 personnes. On a besoin d'attendre sur 2 personnes pour comprendre. Donc c'est-à-dire on fait pas ça pour gagner le nombre de vues. Tozo sala yango juste on a tout l'amoussa d'abord la communauté qui était malade. Moutoumoussou ça coûte un problème moko boy a coca ko partager problème wana na batute moutoumoussou pas à na batute azaka yemoko alors face siko ya ba makambo moko bo mon ezo de kelaye siko o mona bengi bino l'objet de cette émission boy na ba commentaire ou bino bo tiela ye net botier commentaire page de ko ya bengi ce qui mo si mo se mo kanga mukolo émission wana kaka to botsa ki yango déjà ba émission mususu na kati batumsu babenga ki ba voice ba vienne biso ba benga ki kaka makambo wana do tozana yango wana obaki moyen to panzaka jebo izate pour to ya obunga tema bloquer les kebele c'est-à-dire sujet moko to tozana ngo il faut aussi ça no sujet wana après to kota sujet mususu neti sujet o tozo le bela oyo lelo eza makambo to le bela ki ya bato yo ba c'est-à-dire bandeko oyo bazana ba prophète na bango bazana ba mando na bango bazana ba mambi kudi na bango bazana ba pasteur na bango na Afrique mutazana poto mais azana pasteur na ye na Afrique et mutana poto mais azana mambi kudi na ye na Afrique
alors atinda kambongo kuna po basela ke ba prier do yo vandi na yo wa oliaka na o olia mela no ko mela contrôle ténité mais moto mona ça on dirait molimo na yo ezalaka pas moto wana alors tellement tozwaki tosi ba voice ya makambo wana to bino moyen to évoluer zate to si sana nous si sana dossier oyo après nde toko zongela ba dossier msusu oyo to fongola ki déjà donc nde na lobia wa soko koti sikoyo en tout cas ngai kombo na nga Papigen naza ndeko na bino na salaka na tolo bela vie officiel mais na kata tolo bela vie nde boteli biso Kanga Dadi donc batu oyo baza ko comprendre tina Kanga Dadi na lobaki tuna Willy Sionga et puis Kanga Dadi oyo lisusu ngai moko na fongola ki ngo 3 personnes na ibisaki 1000 bamba de Zurich na ibisaki yango Jano Dibols na Belgique na ibisaki Washington grand pays na Munich na kati Allemagne 3 personnes on a ibisaki bango wana et puis le reste je crois que batu baza ko comprendre merci parce que Monique Kombo on demande ko sonner batu bele banda ko comprendre mais lelo mutu na mutu comprendre ntina ya Kanga Dadi za pona yo Kanga Dadi bine ye pour sauver de yo kubuka na ti alors ce que mon émission na biso boye mais quand vous partagez les missions partager bande comme missions to sala que mission mo to lobela sur ndeko yo moi c'est ndo bala en Afrique oya aya zwa caméra tia na douche azana ba mitakala ya mwana ya bana ya mwasi donc nazu ba retour nango bato ba bengi ngai pe mo ebele oyo makambo na pe komela bango bon tous les canaux na sujet na biso alelo sujet biso alelo ezali boyoka voice oyo après na sima voice on to mekana nous ko panza mo poke donc ndeko mobali ndeko mwasi azaka na poto boka bino moko parce que ndeko betelenga lisolongo temeza ki mo mulai na biso ki ya kata mo muke mais ngai na ko meka ko fongola masolo tozo eza masolo eza makambo ezo komela batu na vie eza makambo oyo eza koyela batu na vie on a lobia OK Kanga Dadi eza pona bino tout en tout cas partager ka yango so moni yango apport na yo eza ka ko partager pour ça to lobi to na besoin boy mutu mo uta ko kanza na mwana zati po lobi congolais au moins mutu mususu a komendo c'est-à-dire voilà tout ça dans le voice yo comme ça to ka voice yo biso tout et bongo to ko zonga pona ezangai mutoto na utu to bandela. Allô, bonjour papa Papigen. Voilà. Ezangai mutoto na uti osola no sikoyo. Nazo saelo voice oyo ya mama moko na Paris. Azali na mobile na ye. Mobile sikoyo bafuta ke bambongo moko boye bafuta ke bambongo moko utaka na leta mbongo ezaki ba 20 000 euros. Sikoyo mwasi amoni ke mbongo ni zebele. Alingi sikoyo mobile na ye apesa ye mbongo wana. Yesi koyo ake koluka mama Mbikudu na Congo na Kinshasa ayesi mama Mbikudu travailler mobile na ngai ndenge ba futie 20 000 euros wana apesa nga ngo comme ça na banda commerce siko mama Mbikudu wana na kina ebisa lobi tinda photo mobile na yo mwasi pe azui photo atindi mama Mbikudu wana njoka nde asepeli na mobile aluki mobile na Facebook asali contact na mobile envoûté mobile wana na ndenge po azakine mama Mbikudu za mama nganga a travailler mobile wana lingiye balingani bakomi kopima sikoyo ye mama Mbikudu wana abwaki si mwasi wana akipake susu te asali eloko te ya travailler ka mobile azui mobile akomi ya ye asali tout kana bakisi na ye wana mobala bengisa ye na Paris aya avant na mobala bengisa ye mobali sikoyo ye na mwasi na ye baboyani tango baboyani mama Mbikudu aye poto akomi ndako mona mobali wana wa travailler ki wana mwasi ye kotala bi oh yo mama ngangati mais tani mama nganga ngo akomi na poto akomi kitoko allo neti bazaba na kini kuna azaki lokola salité awasko sukwami akomi kolata bien akomi kotia maquillage okoyeba te mama nganga après sikoyo ba continuer na bango bolingo mwasi wana appelle de na mobali appelle de na mbongo
eloka na ngana biso yango wana ça ne sert à rien basi ko kene ko consulter yo moko nzambe apesi yo makasi soki il y a un problème ezali bondela yo moko na ndaku beta mabolongo na yo so za besoin mobala pesa yo mbongo osengi ata mwa katikati biso pe basi tokipa mibali bien te mobali po pesa yo mbongo il faut qu'il paye petit olambela ye okokipe ko sokola ye okokipe ko repasser le bilamba oza vraiment attentif na mobali na yo oza wana pona ye mobali aza capable pe okabelo mbongo wana po sali commerce soki oza no gentité au pesa yo te. Ça ne sert à rien tout qui m'a derrière ba prophète derrière ba mamikou di biso moto sambe la kaya solo nanda nzambe azali wana za partout ayoka ka mutu nyonso. Voilà, donc je crois que yoki momuke alors les solons ezalaki ezandenge nini mwana mwasi oyo asi abanda déjà consultation ya ba po bango benga bango bato na nzambe ba prophète Bambikoudi abanda déjà consultation na banda kala musala na yango wana asalaka alors et ko sabeta no lisolongo bien parce que na sembolango bien tant so bo kiango bien te et ko sala ke mobali na ko gagner mbongo moko boye tombala gagner mbongo moi si aye ko décider que le kolazara déjà en contact na maman Bikoudi wana na maman prophétesse wana ayo bien ma prophétesse wana et puis non en tout cas na pour mo mbali nga jimbo mo omoni makambo on des za coïncidence obi nzambe so be opambola yo lobby ata le sali mabe lobby nzambe opambola après mabe na wana siko après nzambe yo frapper mabe no na sim mais promesse na yi nzambe changer ane malobati soit lobby que non na osala ngo lobby des akiono nzambe pas au contre-tenté nzambe za contre-tenté so dit yo mumtu yo memasiko contre-temps na yo yo mumtu memasiko contre-temps parce que pour nzambe contre-temps la raté ndanga be osala ngo lobby sikoyo tango balobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit chagrin moko landa ngo na simezati problème moko landa ngo na simezati donc nzambe so apamboli yo soko monike retour bandiko ya tala mitala vinayo. Alors moi si yo akamataki abengi Bambikoudi basala bon makamna bango mais cette fois là comme en malard Bambikoudi abino en tout cas faut tindela ngai photo na ye na mona asengi biloko ya sengaki photo na ye numéro na ye asengi biloko ya sengaki ya bino so bengi ya babite ngamona yebi pourquoi tindela nga moi si akamati patindi biloko wana na photo na nini tango Bambikoudi atali photo atali abino o bina baguna ngai baguna nga pena o ngana lingaka yango yo pona ngana yo mona ke na mona ke eza je sais pas so na be yango kisi Bambikoudi tellement moi si ayibisaki makambo nyonso ayibisa ba point faible nyonso tout oyo mobali na ye ayibisa makambo nyonso o ndenge bomba ke na mobali Bambikoudi ka baluli yango ke na ndenge mo ba mo sona mobali wana mobali ana kenda Kinshasa mobali ana zonga mobali ana Kinshasa mobali ana zonga mobali bakabona na mwasi ayi bakate bakabona na mwasi donc Bambikoudi balola je to mobali pa yeko mona Bambikoudi amebina ke notin oyo penza o pena donc ilunga bayuma o boye ngalinga ka budo azana beauté ya kati azana beauté ya kati obi kitoko mchuza na kati mutu muso mona soka zana l'arte so ane logote o mona ye o mona bina ke no muto yo mkolozo mbon bazali pe mona mosi mo boye tala le passé na ye tala na kilelo na ye o mona bina ke no le passé na ye ezaki ampiaka donc sikoyo l'air azui sikoyo ale beauté kati on ba diko bim. C'est comme ça. Mobali on l'air qui a mon oh indépendant. Et mobali comment le na ma prophétesse wana. Bambikoudi na ba ya mikili. Abenga sai mikili. Ba komanda ko mo po yena mwasi na bakabwana. Donc elingo lobanini. Elingo lobaki omoni. Moi en fait ça m'étonne que mutazara na poto. Mutana na poto awa. Mais azana mutu moko boye o yatindaka mbongo chaque fin du mois tango mosusu kutu akati même na mbongo abana yo moko yima mbosala okati même na mbongo bafuta abana potindela siko mutu wana za sans pitié tala siko ndeko mosi
à perdre libala na ye libala esili pona nini pona kokende koluka ba mama mbikudi pona koluka mutu tango bolingana ka force nini salaka ke bolingana zongisa ka amour wana liboso obi nzambe za nzambe otolobaka nzambe c'est un Dieu jaloux nzambe alinga te lokumu neke pa mutu nde alobi aso baka opambola olobi opambola ne yo mais nyonso yo sali ya moni kokanisa te ke nzambe olinga partager gloire na ye pa ya mutu wana nzambe akofrappe yo yango mona sikoyo donc lipambolino eyaki nango yo mpona yokanisa kwa mutu wana mutu ane mutu asali ke no yo pambolama alelobi nango sikoyo ekomi sikoyo ozwi frappe ya nzambe bandeko basi bokeba lisolo yango ebandaka kaka na ba prière en ligne mutu azwi téléphone moi ça suis tali bien lelo c'est-à-dire vague wana ekoti ngana yebi lisolo moko boye esama na mboka moko na France mwasi moko azali na moko problème moko ake koluka église moko boye po abanda kosambela ntango ake kosambela l'église wana mama prophétesse wana mama prophétesse église yango wana awa na France mama prophétesse église wana ayebisi alobi entre temps mwasi wana akende na hôpital bayebisi makambo mosusu donc ana traitement mosusu ye azolandela mais mama prophétesse ayebisi alobi non somba soki bakilo mongwa boye somba boye pesana 350 € après tosambe kono mais makambo osala na soki bouteille ya huile soki nango wana mais makambo osala oyo mobali na yo ayeba yango te mwasi pa kamati azwi atindi biloko wana mais mwasi ye moko ayebi makambo bayebisaki na hôpital mwasi yebi makambo bayebisaki na hôpital yayebisaka bino omoni mois prochain omona changement mais mwasi akenda asali yango kaka mpo bon moi moto na nzambe alobi mwasi asali yango suka nango eloko te mwasi abetaki mobali na ye après miko mwasi abeta mobali na ye otala makambo eleka na église tala mpona kima na église otala boye mobali abisi boyokaka te mwasi aza na afrique mwasi aza na poto ozofuta tike okende epai ya mobali moko boye aza pasteur aza prophète mobali aza na poto ozofuta tike okende epai ya mwasi moko aza sikoyo oyebisa ngai mwasi oye epai ya moto parce que yo kondima no nyonso oza pa moto wana ntango yo ofuti tike okei ti na par exemple na afrique okomi kuna moto wana moni yo oye mpo na ye wana chambre ne hotel moto wana otala oyo alobi ke no bon bapriere ezosenga vraiment fo na pakolo bamafuta bapaka mafuta na bilamba ta allez-y comprendre bapaka mafuta ndenge nini sikoyo yo mama mokolo boye biloko nyonso yo ya nzoto esi ekoka mama mokolo boye bapakola yo obota mpe na bana bapakola yo mafuta otikala motakala moto moko mwana mobali moko apakola yo mafuta mobali na yo te lisolo esalama na Bruxelles na Belgique non na Bruxelles te na Belgique nayebi ville yango so te mesalama ekotaka mpe na réseaux sociaux toyebi yango bato bamona yango te lisolo ezala ndenge nini prophète moko boye basambelaka na mwasi ya bato basambelaka tellement prophète wana sikoyo ye azocomprendre te c'est-à-dire mwasi azocomprendre te ke ye bolingo se ekoti ere moko boye abimaka mwa moke mais mwasi moko acomprendre ya te suka nango ezaki non fallait na osala yo délivrance moko bani c'est-à-dire mpona mwasi azozwa yango prière ya solo mais ye tellement prière ya solo etikala moke mobali nofa azala te mpo tosa mwasi akomi mobali nango azala te mais soki délivrance yango mobali nango azala te nini mwasi asitani mobali mbala yeba osava topiége ye ondi bapiége ya bino ndindi ngungi babeti temps okufi bapiége ye asi mwasi fo somba huile d'olive fosomba bosomba tosa délivrance yango jour tel mais mobali nofa azala te yabi te bon soki avoyage na oyebisa mwasi ya mobali tema babiki no bayokani bapiége ye bon aya yebisaki ke no na voyage mobali avanda kota batami na chambre moko abatami calme donc ndenge ye pa ye abandi makambo nyonso wana mobali azali
akoti na salon abino photo salon na douche abi pour fona pakolo bina mafuta ngo bien bana mobala zoka tout et okoma tant ba okota moi c'est bon na abi na taka ni serviette to kota na douche comme ça na sala ayeba kota bobu tant ba kota douche mbala utakoka ko zelate mbala ko zelate pour yebi ke mutazate na ndako donc ça sert ba kanga ndako ça sert ba kanga douche mobala ya tindika porte douche ou mobala koti et bakanga na kata ba poche azana ba préservatif donc ayaki pena po tafuna po si manzela kende mbona makambo zo salam nazana ndeko nanga moya mwasi na États-Unis abenga nga mukolo mo boy ser nanga mo ya pepe na pesi mbote belé o mona na pesuti ya pepa benga nga binanga lobi ando sambe na pasteur moko awa na France ando sambela en ligne na pasteur wana abi comme sous pasteur wana bimela ye c'est-à-dire makambo bile bo luka oyo ya on a loba à chaque fois oza yuma so moni mutu na vie aoke luka ka bakisi au dernier de yuma mbengele pena mbengele nyama mungu c'est-à-dire donc yo oza na tina te quoi parce que na ajo komi na ngobo na ngwa ko kosa yo ovanda na bolingo na yo pendant des années na ajo bokomi na ngona mobile na yo yo ke luka mutu mando sambela non changer ka ba comportement na yo mutu mo benga na États-Unis alobi na nga lobi papa na bengi yo na biki tant susu na simano na rose solution nini abi na nga lobi moi si na ngai nazo comprendre te to kendani suko kwa moi c'est mobilité aipsinga lobi ke non soki na to ke non kwa moi c'est mobali il faut na sola kaka na pasteur na bango na omona chatumba lobaka abi moi si na oto ko longole na mbetu to si bivana na se bana ola na se ba mama naza kosenga na bino bolanda bilanda landa te mokili komi très rusé comment pasteur yangwana en fait na mitunaka ba église oyo ebele o etondi awa o mona ke mingi kaka ba bengo banani ba femme seule moi si oyo non bien soko sali église na yo soko sali église omoni moi si yé moko na bana soko zali un bon berger qu'est-ce que tu vas faire il faut au sala recensement pe l'église est-ce que vous savez recensement faut tout na mutu maman na mona kona bana 3 na bana 4 na bana mibale na mwana moko yaka na yawa papa moi no azaka papa bana wazaka wapi faut que ça la recensement donc yo pona yo pas de recensement au rôle na kuto yeba kuto te via papa na soka kenda wapi otuna kate pona yo moi si soka yeka ka na église wa ne kaka moi si yaki wana donc c'est à dire yende otuna même pas tata bana wana obali mo yaka na église na yo awumela ka na église tuna état civil na tuna yi azandenge nini est-ce que azana tam so mo obali yaka wana tam so ana problème mo bozaka nango yango na loba chaque fois kanga dédié poto solo laka donc yo otuna quand même pas donc tu t'en fous même na ba maman boye ba ke soko zalaka pour mususu petam so azana makanisa azonga na tata bana nayi mais pasteur nem to sala ngo soki zana otarté pasteur mutako ko sala yango po bango ba yokela mingi ba pasteur parce que yo pasteur makasi ni aussi au sala solution ni aussi au luka donc no mona bana na bayaka ndenge wana bana na bayaka bango moko na mama na bango meka otuna mama na bango mais tata bana oyo azaka wapi tuna tata tuna mama na bango ayebisa yo soki tata bana azaka wapi comme ça tango ya ko yebisa yo place oyo tata bana zali otuni me pona nini bo zala biso esika moko te mama ko yebisa yo ke no te tata oza esika moko te parce que tala botala maintenant yo loko za pasteur na bango maintenant c'est à toi de faire quelque chose otuna est-ce que
il y a moyen de réparer. Tout d'abord, est-ce qu'il y a moyen? Si moi ça me dit que non, il y a moyen. Ah, vous savez quelque chose. Mais bino ba pasteur beaucoup mandé qu'on profiter. Donc bino, c'est-à-dire vous profitez vous avez profité na faiblesse ya basi. Donc au monde moi si azawana autour na gaye ko tuté donc pona yo bi non donc za femme seule. Donc au comme CP likango na yo pour moko ba to benga biso soit toi na voice a comme likango pasteur. Le pasteur aye à côté na to beta lisolo. Ce pasteur aye donc alongola kutu nini ya téléphone fixe alongola rango. Ato bengene no kozwa iti. Ato sonner na porte ndenge nini donc et sonnera même pas ce pasteur à côté. On se souvient de Solomo Salamaki na Orléans car ah. Tu peux ça exemple pour comprendre que pasteur a embêté. Pasteur a mobile. Yo a moi aussi. O tiré ni mutakala devant yé. Si ko poya sala on na Orléans de comment on habite sur pasteur sur qui na pasteur mon na Orléans. Bata Orléans babil solo. Moi c'est on ça na supermarché. Pasteur wana mobali na ye aza lokola aza wana ti diacre na kati église wana deuxième personne était na kati église. Mobali na jeune moko. Na yebisi pasteur alinga fi wana ba koma ko bimana fi wana mwasi ya joint na ye jeune moko bo. Moi c'est ce qu'on a été kaka na supermarché. A vendre dans supermarché. Obike mokolo moko abisi mobali ke non lobby nako lobby eza journée nanga ya repos mbala ebike lobby ya journée na ya repos mais ayebisa mobali ke non te babengi na musala pa kende kosala ah ok y a pas de problème a remplacer mutu moko mbala tiki na moi c'est que le quoi moi si pas kumba moi ça qui mbala tikane na bana mbala moni ke oh fallait que sombe loko mo boye parce que c'est pas machin eza avec pembe na bango. Donc, mon bal est moi c'est un moussala, rien à voir avec mon bal est képé dans le supermarché, à qui sont baillés le mot pour à Ozonda pour assez la banane à son dé. À comme le supermarché, autant aller na caisse, la fille va dans la caisse avec si oh moi si l'autre auto bima tout de suite. Ah bon ouais, auto bima ouais oh. Auto bima en dé. Oh mais à travailler l'autre à travailler l'autre journée à nini. Oh. Mon bal va moi qui non moula exaté. Parce que beaucoup de temps été auto bimaka si quoi surtout bien tam so kutana bala bina ke le bobu ke na parking ata wo mo sha mata na voiture ali baba tami ake pas une voiture mususu ana wo ya kinango ando na mo si simati nzokande pasteur azua ndako na mwasi wana pasteur wana azua ndako mo na mwasi wana donc ça dit ba jour où ezalaka oni ni de ko kwa bureau moi ça ke una lambia bo si marabongisi pena ndako chambre salon ndako na ba zona pasteur pour basala ekobo John Alanda bobu ake ala bandi ko le moi sa koti moi si na bisi nini badge a badge pena tout a koti ah tellement direction mo so ki direction da côté direction mo so ki direction musus alandi ka moi si moi sa kiti bina garer pe voiture moi sa na tout moi sa koti na immeuble John Asala musala ko luka immeuble mo bila ya tali amoni kombo ya pasteur. Tu as les gars, tu as Luka, tu as Matati Likol. Akanga bango fagande. Parce que place on a mutako ya zate, moi si pas dans mobile avec non. De base dans la chambre en train de faire l'air makamuna bango. Et ça dépend que non, Joana l'air a sonné, a juste le boko akangi na ligusona ni. Bon mais putain il nous a voisin. C'est qui? C'est moi. Ben, je voulais demander quelque chose et tout. Bala fond la porte. Bien transpiré na serviette na tu en as tindika porte à côté selon le bétama na Orléans tu vas bien donc bande kolongai ya basi surtout makamusu subo sala et pe sans ambe colère ozana mobali na yo awa yo tindaka mbongo chaque fin du mois. Et pas moto moko en Afrique, moto en Assemblée la rapona yo. Est-ce qu'il est normal?
Et puis yango ebandaka en ligne, ebandaka pasteur Moussa Nanzambe, l'homme de Dieu, berger ebandaka bongo. Après comme soubou échanger bien comme pena et comme pena on bien on a bien chéri. Donc ma Bible na makambu ya Yesu na kati ekufi. Omso osola bien ce que ma nzoto. Ali pour ça là tout. Ali pour ça là tout. Azui aluki pena seconde na ko sala po bokutana na ye. Ko sala biloko yote, ça sert à rien. Ça sert à rien. Comment vous kozwa mbongo na yo ya pasi. Mbongo na yo ya pasi. Ozoka mata mbongo wana otindela ngo mutu moko na Afrique. Est-ce qu'il est normal? Mutango pe azanzambe te azal lokola yo mutu lokola yo. Ba papa bozwaka temps ya ko contrôler ka air moko. Connaissance nini moi si dans ana yango. Bosi tozo sola mingi na nani. Parce que quand ma prière oh loko yeba nanaza mukolo ligne wana. Parce que mon aga ye wana na kata ligne wana azata msu na 4 momi ou 5 ba momi na tout ba wa momi na ye na kata ligne wana ga ya sola na ba o ba sambelaka. Nzambe ngo foko lukaka ye na nini kanguka ya na ngo kanguka na ba do sambela mi kanguka ke sambelo pa kanguka. Soko lingi ligne bobo otiko mona na te. Bande kona ngai botika comportement oyo yo moko za ko benda diable sans le savoir. Na yebi lisolo moko komela ngande kona biso moko ya mwasi. Quand prêtre César ngadi na siru vous êtes d'accord dans makambo na oloba. Parmi bana baso tondo sana bango na kleboa na kleboa ezana mwana mwasi moko edingwe moto na ngengi muta benga ina Kinshasa abisi abino mutu moko yi awa yango moni dazo senga na bato moni réseaux sociaux zo mono tika bato basi babimisa bilongi soko bi ko za prière muke soko bi ko sambela apena makasi penate supprimer ba photo na yo supprimer ba vidéo na yo kolanda bilanda landate Gabi batu misusu mo abna kino na réseaux sociaux na ye comme na atana na TikTok na ye asa na nga pota la ne makam supa sekara na ye mais atka o chata photo na ye to luki bena bo luki penati o mata msupe 1000 photos mo keza kuna na kati me elongi ne zati edingwa benga ndeko na mwasi ya bisabi no na bande ko luka yo parce que mutu moko ye awa pona bwa kilo maladie ya bisi oh bon ozwinga ndena bitana zu ya partie ya Facebook na yo. Je suis photo na partie à Facebook et donc benga mutu mo awa na Paris absolu mutu tel azafi mo za connu ayibanaki ayibsi di mutonga na yebi pesa numéro de mutonga ja pesi numéro et dit ma numéro wana nde di bengi tango di bengi azuye di ngabisa bino tala mutu tel tazana besoin pour que le maladie tala boy ya tubo abepe et puis toujours des photos na yo photo na toujours na Facebook. Donc ça dit bako luka quelque part yé kolako bomba nzoto na yo. Nzambe ako protéger yo, Nzambe ako garder yo, mais yo moko pe yé kolako ko bomba nzoto na yo. Lelo yo makambo eza ko sala malelo yo soko tali matuvi oyo komi yo ko sakana te. Mobali aza mobali na yo. Ozoki no luka okangaye oki luka mutu moka sambela rapona epona ye. Donc ça dit nengo za wana obetela mutu wana na masolo nyonso tu oyo na masolo chambre pour aluka yebati. Na chambre za ndenge ote na chambre bine za kabot. Parce que mutu so beta wana aza mutu lokola yo. Lelo mambiko di a récupérer di balles. Donc bande kona biso abasi ebele baza ko comprendre te. Yo moko soko zima bolongo na yo ba genou na yo ufukami osambeli nzambe akoyoka yo kokanta teke po nzambe ayoka yo il faut ayokoka à travers ngai te
à travers moto soki pasteur soki te nzamba koyoka yo moko. Les saluts est individuel. Luka nzambe yo moko basi babota biso to botama to bima yeko le luka nzambe na yo moko. Ba mama conseil gratuit na opesa bino botika kokende kolukaka basambela pona bino tika koluka nzambe azaka place yo za wana nzambe place musuta nzambe azaka place yo za wana nabi mutu moko akendaka ngola akikoluka basambela pona ye alandi prophète moko tina Angola akoma na Angola oyo prophète moko na Kinshasa ono soki Cédric soki ado dana sama bele bo adina sama bele sonne lelo soka neza akufa ba faux prophète batondi mokili ona zo ebisa yo siko yesala ke mutu ana yena mikili moi sa yo omona onani otina ndenga koma onani malgré koma donc akoma mwasi ya mutu okende kokaba mobali na yo moko oyebi ko protéger mobali na yo te oyebi ko protéger libala na yo te tango bolinganaka est-ce que mutu ana zalaka et surtout bato bakamata makamba libala azo bimisa ngo libanda do yuzo kinda ko yebisaka mutu moko boye to mwana mwasi moko boye vraiment na âge na yo obeta lisolo ya chambre na binde ozana mobali na âge na yo obeta lisolo wana et pas ya mutu na âge no oyebisa camarade no mwasi nanga pena kasi détail pe kan ndenge nzoto mwasi ne zalaka te omona siko démarche yo anda osala po abando luka siko mumina le to samedi partager l'émission. Donc tu dis moi 2-3 voice autozana yango to sala moi forte vidéo pendant moi ba voice to ana. Merci na bandeko pour la l'émission, merci na bandeko pour ça ko partager, merci na bandeko pour ça ko liker. Merci na bandeko pour tinda sur ba voice na bino. Makambo eza makambo solo. Eza makambo eza ko salam. Ozwaka tante bi moi si na yo bata sambela na bango te. Surtout ba papa, ozwaka tango to contrôler moi si na yo te pona yo non. On a droit à goyer, moi si nous sommes là, on a banani. On a droit. Parce que vous avez bien. Quand la prière, on a moi si on a au sala, et beauté libino ba problème. Combat est comme koya nandaku. Tala, bolu ganza menanenga solo. Vraie église est monté manayo. Vraie église ya motema na yo. Yo mwasi ya mukolo boye balo bano longola bilamba ba pakolo mafuta. Seri mo beku na Kinshasa bana nga ba yebi on église mo ba neko tongola basi. Imaginez vraiment. Donc kopesa sa confiance na yo pa ya maman Bikoti te. Kopesa sa confiance na yo et pa ya ceux qui mosakolité, pas za mosakolité. Vraiment sakoli, vraiment le des enkolo za Yesu. Moto akufaka te nzambe. L'éternité en éternité aza toujours azali akozala kaka. Omoni makambo oyo. Tozonga mwasima. Zonga mwasima tala ndeko bandaki na mobali na yo. Tala bandaki na mwasi na yo. S'il faut réparer, essaie de réparer. Au lieu de luka mutu moko boye. Akoma ressemble, c'est-à-dire mutwana siko ozo mutwana po sambela rapona nini asambela ga yo nini ayebisa nzambe nini pona yo oyo moko ko yebisa nzambe te po yo mo bibit ozo la prophète wana po sambela nini pona yo muso atika la femme seule atika la wana mama vanda na yo calme ozo mobali ya bien apesa mbo mo kuna ti baton bazwa bika ba 20 mais kasi nzambe ndo frapper yo ti nzambe zo na la kisayo ke mbongo yo futaka wana omamo na zu garçon moko boya sika azandeni azabo ok c'est bon garçon on a pena sala bo ça comme ça garçon akimi akimi lisusu mais ok matende nzamba zo frapper yo donc ba pasteur pour la sourisa bo sala ka moi recensement na kati ba église na bino loko yeba mwana mwasi wana azandeni nini
s'il faut réparer, okoki pe ko réparer. Luko yeba mwana mwasi yo yaka awa na bana. Bana o bazaka ya nani? Luko yeba comment yo mwasi yaka na église? Est-ce que ba pasteur botuna ka ba maman ba yaka na église wana ba yaka bango mona bana. Botuna bango ba papa bazaka wapi? So papa azali ayaka te. Yebisa maman ke nota na lingo ya na papa. Pour éviter des problèmes, posa mobali. Non. Na lingo ya na papa. So papa azali. Aoya soli na papa, so papa ba lingi makamwa na roya. Mais ba mama banda ba yaka na église wana, botuna kate. Donc bosala recensement te o bazaka bana nani, tata na bango zaka wapi, tata bango. Il faut service mo ezala. Et tout na makamwa ba mingi non moi si tel ya zalaka yemoko. Azaka yemoko pona nini? Pour tout le monde qui na bana, ce que ça y est mon noté parce que bakabwana pona nini? Aux 8 ans ya bosolna na ndeko moi si tant musoza na besoin ya azarape na besoin de sundiwa. Maman yo zarabe pona nini? Tetala botala voilà, oza koyeba. Pour ça la recensement de l'église, na recensement ça la marata. Donc maman bana ya wana na bana neti bana bakoli pe ka wana bana pe azu pe ka rythme. Otika koyeba tata na bango te. Pour nipo ernyo soso za na besoin kende na ndako wana oketa mama wana okendo koti na yo ovandi ba selio malangwa oche makoli kola mesa. Ba mama bokeba bokoti saka diable te. Batu ba okoti sa diable bango moko na bandako na bango. Merci na ba oyo baza ko benga biso. L'autre samedi na obi l'autre bimisa moins 2-3 voice. Les lokaka oyo to bimisa moi 2-3 voice. Voilà, toi, la voice moko awa, ndeko na biso moko te kokufa na Kinshasa wa tozo kango déjà. Donc to be ko bimisa yango. Likolo bilanda likolo bibala bala oyo. Faut faire très attention donc to bimisa ngo lelo. Et puis to be ko zonga moi si mamuke pona to continuer. D'ici là, botika la malamu ezali kanga dadi. Merci beaucoup. Stade de martyr et comme un stade à Liwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Eloko kuzobosa nao. Jijima ya soka. Basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Eloko kuzobosa nao. Jijima ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxy 7. Nyonso bozosala bato yesu akufela bokofuta un jour bancho Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te. Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te. Bango nyonso bapoliticien, bango nyonso bafaux pasteur, bafaux chanteur. Nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Kongo. Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te. Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te. Bango nyonso politicien, bamusicien, bafaux pasteur, bafaux chanteur. Nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Kongo. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaninguées. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade makieza pona loisir et communauté de musique. Démonstration pour la popularité. Wainosa bazokweya
olingi ozala esclave ya moto lokola yo. Yesu akufa po yo ozala mumbwa moto te. Eli 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 la basta badani. Mon peuple périt faute de connaissance. bazoyokola bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Oluka succès na kisi a pasteur les escouts dans l'évangile. Okokonyomola bazemi Yesu Kristu akundama sekwa Bopoi Yesu boponi barabase Yesu Kristu akundama sekwa Bino bopoi Yesu boponi barabase Yesu ne nzambe nzambe ne Yesu. Yesu ne nzambe nzambe ne Yesu. Bokonzi abakonzi Osakana yajure boko sotoka Osakana yajure boko sotoka Osakana yajure boko sotoka Osakana yajure boko sotoka Moto moto. Okonza pekozi Ayi moto tika masumu ya kana yezolelelelelelelele tika kokosa profesa lokuta lelelilelelelele Oh moto moto. Ayi moto moto. oyo nde kake la nouvelle génération. mopepe ya mbula elekeli ngai yo ngambo ya ebale buji na maboko sherie boni lisusu okangaka nda kati ya bolingo aspe na kobondela ozongisa bolingo yo esilaki te lelo yokeyo lelo yokeyo sheria mama ati nani alula yo te nani alula yo te na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yo te nani alula yo te na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Natika
ya mawa mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe mokonzi epai ozalinga yawa mawa na motema ye mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe mokonzi Tokoka Yomase mwana mama Ambo nininga na mema Yomase ya bolingo Oto nininga na boma Yomase mwana mama Kia romarike Yomase ya bolingo Fami ya mamoniki Papa